Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge to mesana kokutana kosola masoba yimboka masola ba kongomani ba congolais nyose biki boza brancher scotché kolanda mona na bino ya Congo mona kisenso ya solo de père et de mère commune ya kisenso na komema to na ko tombola lokumu ya bana kisenso nde Congo me kolanda ngai na utande kuna ava bino boye bangai na kisenso Institut Bikanga complexe scolaire Mama Nzinga ba place au DJ qui ko atangende yangwana awa sikoyo to na plateau na ebike awa to na série ya dossier au Italie petite et moyen entreprise mon konzamboka lobaki akosala ba congolais ba millionnaire to comme le niveau na wapi na mboka Congo tomate bende ba koteka buma tomate lipa bango matembele bitekute na kovi est-ce que mundela bi kovi endo Pakistan bi kovi ayebi Congo bololo ayebi bilolo ya ende comment te kana fufu on a repéré un exercice est-ce que fufu na français za kanini fufu na français bon repéré ça biso comment nango matembele na français za kanini bikalakasa na français za kanini endo Pakistan ko moteka na yango ministre économie o aza censé ya ko batela bayimboka ba kongomani makambo de taliété bato yo biso population Congo to vota to tsawana baza censé à contrôler gouvernement bango ne basa gouvernement kota ba baza censé à contrôler et comme yo ba politicien ba koti makambango awa nazo ya bakaka ba mouvement ya ba association ba vendeur bato basa que ministre économie exister ça bango existence ministère économie ko zalaté mokolo ya lobby na mbeki bino mokolo ya lobby moleki président Guillet il y a association de vendeurs il y a quand même ba jeune et ba mouvement citoyen mais le nazo ya bongo président ba chrétien ya mboka Congo na bi président ya ba chrétien ya mboka Congo oyo to kitaka na kuna na kitambo kitambo na simo hôpital place ba tamba au espace wana etekami ba ya mo ya ko bima ba ya ko teka biteka na mboka Congo na bitonga tongande les autres salami na mboka ko ba terrain belé à l'état de la société mbote ndeko na ngai mbote ba journaliste bonne santé moi muke malamu tant que la bosse on se présenter muke ngai monsieur Eric Botouli nazali président national ya tous les brigadiers ya Kinshasa. OK, Eric Botouli vous êtes président national tous les brigadiers ya ville de Kinshasa. Oui, bande ko na dozo ya babo président Eric bo Rolandais boke binyo semaine ko les sabine bo za brancher parce que l'émission à lelo c'est la mois de la femme. Mais ezala ba maman o ba tomboy lokumu na biso. Ba maman o ba bota biso o ba sungaka biso. Mais ezala ba maman na biso mususu o ba tombola valeur ya ba congolais na ba congolaise. Ezala bongo maman na biso. Christelle Vwanga na princesse Adèle. Donc c'est la bien mo ba extrait ya ba brevet de mérite. O ba ndeka bravo X. Ba pesi ba maman wana. Ministre d'État à portefeuille princesse Adèle. Mon sous-sous a député national. Trolanda ba trophée ba série de trophées ba pesi bango ba de bravo X. Ba canis ba honoré ba grande dame ya mboka Congo. Donc tant de ba maman Catherine Zuzu Ambombo. Ba maman Soki Fani. Et ça ba maman o ba remplacer bango automatiquement. De ba maman wana. La carte émission bon on a ba série de trophées na bango. Bongonde ndeko Rick Botouli. Présent. Olandi na boke binyosu. Motion contre le ministre de l'économie. Tout le monde est dans le plateau de Bisso. Tu vois qu'il y a mieux dans le plateau de Bisso à tout comme moi. Et là, comme il y a un plateau, il y a un imboula, il y a un congolais, il y a un brigadier, balanda, et là, il y a un plateau pour la Koulouba. Est-ce que ça président brigadier a sauté au Moromi Pessi? Nazali président national, il y a tous les brigadiers, et ça, Naza voté. Madame Moulani. Depuis 2016, nous avons un règlement de l'intérieur, nous surtout dans l'accès. Dans des bases d'Abisso, nous avons représenté Bango Nous avons surtout que les défenseurs de la surtout la ville à Kinshasa et à comme la place. Bon, nous avons ces spoliés, nous avons pour limité aux échangeurs, aux Kitambo, tout. Comme immeuble. Et comme immeuble. Dans le stade de Martine, nous avons un stade. Tomoni Motomoko un major. Commandant détaché à stade. Mutumoko a proposé biso liboso, après ça biso mbongo.
tolongo biso toza l'état te biso totekaka place te ale motongo lokola biso toboyaki ake okutana na commandant détaché ya stade major Feli bazwi mbongo major Feli bapesi papa wana apesi bango $114,000 po batekele espace major Feli ka moko grand frère nanga propre Feli oya détaché ya stade alors likambo mingi oyo ekosalanga mpasi likambo ya ministère ya économie azosala biso eloko moko bino mpe bodépata na ministère économie biso todépata toza bavandere bodépata na ministre économie ministre économie ese boyebi ye esi akita ta kosala kotala totindela bacourrier mbala ebele yaba bacourrier mpo na ye bacourrier elobelaki eloko te ministère économie tia kosala ke tokóma na niveau ke ciment bamatisaka ta omatisaki 100 francs 200 francs okomatisa ciment na $4 tozalaki na 7.5 tokomi na 8.2 sikoyo ciment ekomi na $12 ministre ya économie akosala po aza na moto na nsima na ye ekomi na $12 aza na moto na nsima na estce ye ministre économie ye nde atekaka nsima to ye aza na bausine to bausine epesaka ya bato non bausine ezali ya bato mais ye nde azopesa bainjonction osui na bacarrière neti oyo ya sable parce que toujours ye kaka économie eza ye prix ndenge ezogrimpe à chaque fois même na bacarrière oyo tosomaka bapoussière combien de fois tointerpele bato bapoussière babi biso te botuna ye bokende bino boreclame mpe économie ministre national ya économie ya mboka économie ya mboka Congo ye nde moto azopesa bainjonction na bausine wana ke bomatisa bamatisa mpo na intérêt nini aza na pourcentage aza na profit bango ekoma système ya pourcentage plus ke kende koverifie na bacarrière kendenga na yebi so verifie na bacarrière kita na bacarrière okuta moto ya ministère économie afandi wana mpona kotanga banombre ya camion esalaka ozwi moto ya économie aza wana moto ya ministère économie aza wana ozwi moto ya mine carrière kende na bacarrière ya baétranger okokuta bango bafandi wana yo service nini osalaka ono o économie cedi économie azosala obligé prix na ye mpona bakota na ye nombre ya camion ndenge ezokota na bacarrière nde bakosomba ye bazotanga na dossier ya nsima ye économie ayosala nini kuna na dossier ya nsima soki tokomi na niveau oyo simko afunda économie bolanango na bilili simko afunda simko ppc silu basangana bafunda économie mpona dossier ya nsima ya sol ntango nakoloba noke ministère ya économie aza na protecteur na ye c'est président ya sénat nde moto akoprotege ye akoprotege ndenge nini président ya sénat akotisaka nsima sol première lot na époque oyo premier matata azalaki président de la république kabila boyaka ekota nsima etuli na port le gouvernement échange pas ministre akotanga après président sénat bahati aye koaccepte nsima wana ekota dernièrement wa bafundi ye kaka bato ya sol bakotisi nsima simkomi mais biso tozofuta bataxe ndenge nini bokokotisa basima oyo importe afunda boye aleka na bamédia adeklara comme ye aza mokonzi afundi ti ministre économie abi ngai te ordre ezouta likolo nde yango omoni ministre économie ayebi ke ata atie prix na ye aza na portateur na ye président seni azali oyo azopesa bandekisa na bi nsima solo eutaka wapi na Congo Brazzaville Angola to wapi nsima solo eutaka libanda eutaka bane bakotisa yango baendo pakistan to bakongolais non bachinois nde bakotisaka oui bachinois bakotisaka bakotisa na matadi awa esengaka pouvoir ya mokonzi moko efuti taxe te efutaka taxe te bakotisi nsima wana bakotisaki so bakende obimisa yango wapi na camp militaire na matadi moni na camp eza peme na port bakebimisela nsima kuna na voie illégale soki oza na tembe nakoyela image ya bato ya simkola bafundaki mambo ya nsima wana sikoyo
nene ezosala ke ciment na biso na mboka na biso Congo na ba pays mosusu ciment na prix assez pas na biso ciment za toujours na prix cher mais et donc ezosenga ke ciment ministre de l'économie a dit que yena Sénat kuna président Bahati azali soki ya ebise to ça président Bahati le bafundi a commis actionnaire c'est lui l'actionnaire numéro 1 ya ba cimenterie nyonso non ndeko na ngazana na comprendre te président Bahati président Sénat autorité morale ya AFDC et allié yewana muto otanga ba comme wana professeur azali commerçant tout azaka sénateur azali commerçant il on est là sur nos commerçants azali commerçant na koyelo ba preuve papa soki ciment yende mutu a comme actionnaire avec ce que ba simko ba PPC comme ko funda alors bina bango abi soki moi je trouve pas mon intérêt na on ko tsaka ciment importé zo kota na moins cher ezo kota so ekoti na Kinshasa neti o sol wana so ekoti na Kinshasa tozo ciment na ba $5 $6 mais ya biso moko ekrepe ba 8 9 il est importé ndenge ni eloko uti libanda eza na prix assez mais ozo sala bana kata Congo o eza na Congo eza prix ya likolo zela non ndeko nanga nazo comprendre malamu te ciment oyo ba chine bazo ya kotekela biso so talibanda eza na prix assez mais oyo ezo sala na mboka Congo eza na prix ya likolo eza c'est base ya qualité to eza ka système donc ba Congolais ba kufaka comme mokonzi mboka le bagi na kosala ba Congolais ba millionnaires eza ba to ba telemi base la ciment ya ko étouffer vision mokonzi mboka oui base étouffer vision mokonzi mboka si sol na PPC eza ya qualité moko mais sol ezokota po bavutela yango taxe te ezokota na voie ya mokonzi alobi ekota eleki na nzela ya camp militaire sol yango ekota na nzela mokonzi tokoyeba soko yo oza préserve bapropriété ya mboka Congo oye kodénonce toyeba parce que gouverner c'est prévoir bakonzi ebele bakonzi na zelo mikolo yiso baza koyeba te place pouvoir oyo euti baza bakuyakuya bazalaki ndenge mboka oyo bandaki kokule basuwa ezodinda biso bakongolais bakongomani tokete sauve masuwa ebimi bango bazode barescape tozoyeba nini ezoleka na niveau ya nsima nini ezoleka mpe explike biso clairement papa nsima likambo ezoleka na niveau ya nsima nayebi eza na niveau ya qualité ya sol eleki bien to ya biso nde eleki bien mpo ezala likolo ya biso kutu simko ozwi silu tobandaka wapi ava basima na toyeya tobandaka na silu yango nde tongi bandako nyonso ya Kinshasa majorité PPC aye kokota simko aye basima oyo ya 42 ya biso ya Kinshasa wa eza qualité ya malamu ce sont de bonnes qualités mais bango bazokota kuna po eza moins cher baluka bakase vision ya mokonzi mboka ke non koloko koto tozolia te tokoti ya biso ya moins cher koto yo to soldaka so banana bazokota ya moins cher wana mais président sénateur c'est la taxe c'est contre nzela ya camp militaire soko oza na teme na koko bengelo deji mutu moko ya simko yawa totie de banga na ye ekotaka nzela ya camp militaire da bandeko ya simiko ya PPC bokolanda ngai limera tokomi wapi yango eza affiché tolingi boya bo expliquer biso nanu mokonzi mboka alobaka kosala na bakongolais bamillionnaire bacommerçant bango nyonso tokolanda mikolo ezaka bacommerçant na baprésident bavandeur oyo président babrikete baloyi bango bazokufa kaka pauvre mpona manque ya technique esprit management na ministère économie ezali te yango ya koloba qu'est-ce qui passe réellement na domaine wana économie ndeko na ngai domaine économie na biso tozo comprendre te ministère économie tokomele bacourrier embale ebele eloko emataka te ke olali olamuki lobi na ntongo mona kaka eloko ezalaki na 5 ekomi na 8 okomi na économie réponse ya malongo eyaka te c'est-à-dire bango bakosala ndenge bakobebisa nde vision mokonzi ya mboka c'est-à-dire nga namoni ke eza mwa ekiri ya bato moko bayokana ke vision ya mokonzi ya mboka eleka te parce que comment ciment lokola ciment silu PPC simko toza nango ya biso mwa ya Kinshasa nani Angola ka voisin na biso ya ciment $3 na Angola ça ciment $3 $3 bona Brazzaville
Brazzaville, même prix. 3 dollars. 3 dollars. Ali Dango, qui sangoke, Ali Dango, fournisseur noir, fournisseur noir, il y a besoin de un produit ciment. Ouais. Yo kani kia kocha ciment na Kinshasa. L'air ba yo kaka bongo ba. Babo yo non, il faut que ça la usine na Congo. Po ba. Bana ba yo kani bine ba brikete bo yo kani ke bo zué po ya ko. Yo kana kina yeto sui te bi non. Vu que ciment est cher. Brazzaville est moins cher. Comme bango pe ba kota na Kinshasa. Alors, tu préfères que bango ba kota. Po ba sunga biso na ciment. O ya moins cher. Lelo yo ko signer contrat na moto moko. Il y a 10 000 dollars. Au côté que les briques, na 1500 francs. Par rapport à l'étranger, pour l'étranger, il y a en dollars. Mboka ya Congo, mais l'étranger, il y a en dollars, qui est en futur. 1,5, 1,3 en dollars. Biso va Congolais, quand il y a pauvre, il y a 1500 francs, na transport. Des fois, 1100 transport. Si comme on tape sur un bongo 5 000 dollars, ou bien 1 000 dollars, fournir un ciment 10 000 briques. Obenga moto la biki na contrat to signé mon na konde contrat a comment on a que simé et grimpé mati a comment on a a quoi ta contrat na yo na domaine na bino ba brikete ba endo pakisa ba tira ba brique ba pa ya wana papa ba boutique nyoso to so ke na boutique na bandala bambole oke awa na kitambo ke na funawa ba oteka brique en détail mukonza mboka boya en détail ka bango ba pa ya kaka bango ba pa ya ba ko teka ke na ko tambola na boutique nyoso to mona bakoteka ciment en détail, on dit ciment. Ciment en détail, briques en détail. Na ba boutique et toni ba boutique e belea. Soko otuni kaka baza protégé. Otuni baza protégé. Baza protégé pa nani bande ko nga to yo kana bokuke binyoso to landandaka. To sola kapi. Ba alimentation nyoso c'est la vie de qui ça c'est la Congo. Nana pesa ba autorisation d'ouverture. Ils ont ministre économie. Ministère économie appelle ça autorisation wana. Mais boni alimentation azoteka madesu. Lut ekoma malewa. Bateka kampion ba kalinga. Madesu, luta madesu, bateka loso balamba. Des actes différents na malewa ba maman na biso ba kolisi biso. Mais ce que biso moko ba compte osala musani na mboka Congo. Ndeko alebi bien mo pa oteka na brique moko. Na ciment ndambu. Ministre économie. Ministère économie ya mboka Congo. Ah, nzambe na ngai ba Congolais basala nini le bolango wa yambo ndako senga mongo to pose bolanda remise ya trophée ya honorable Cristal Vwanga mwana somi ekolo Congo lokumu ya ba mama Mokitani ya ba mama Catherine Duzwa Mbombo ya ba mama Soki Fani Yenga honorable Cristal Vwanga. J'accorderai la parole à notre SG. Bonjour, honorable, distingué membre du cabinet. Au nom de l'organisation Bravo X, qui depuis plus de 10 années s'investit sans relâche pour promouvoir la bravoure, l'ingéniosité et la créativité. Donc ça signifie que le prix Bravo X est à la recherche de tous les faits braves, ingénieux et créatifs. C'est ainsi que depuis, c'est vrai, depuis des années, vous êtes dans notre collimateur. On vous suit depuis des années et le jury du prix Bravo X, naturellement, trouve certaines valeurs qui vont être explicitées par le président tout à l'heure. Tout ce que moi je veux insister sur le fait, le prix Bravo X, au fait, a une philosophie. Le Congo aspire à devenir un pays émergent, dans l'horizon peut-être 2050, mais pour ce faire, il faudrait que le Congolais adhère à des valeurs qui sont compatibles au développement. Et si le Congolais n'adhère pas à des valeurs compatibles au développement, tout ce rêve, ce projet d'émergence va échouer. C'est ainsi que nous, à notre niveau, nous encourageons toutes ces personnes qui, dans leur milieu respectif, dans leur domaine professionnels respectifs déjà posent des actes qui sont compatibles avec le développement. Le prix Bravo X vient pour les encourager afin de créer l'émulation, les encourager afin de créer une grande armée des Congolais braves qui vont relever le Congo. Ça n'a pas été facile.
Mais arrivé à 10 ans, jour pour jour, 10 ans, pour nous, c'était, on se disait, on l'a mérité et ça s'est mérité d'être célébré. Alors, dans les cas précis de l'honorable Christelle Vwanga, elle a déjà été lauréate de Bravo X une fois, mais dans un autre contexte. Le contexte des autres 10 ans qu'on venait de faire, c'était gala de légende et des étoiles. On voulait, tenant compte de notre philosophie, poursuivre notre mission d'encourager, mais cette fois on voulait encourager les icônes, les légendes et les étoiles. Ça veut dire, par exemple, dans le domaine des femmes politiques, on avait Mme Zouzou Mbombo, on est descendu par Mme Eve Bazaïba, et il y a beaucoup de femmes. Dans la cité, on a l'impression qu'il y a peu de femmes dans la politique. Il suffit de côtoyer, ce n'est pas égal aux hommes, mais il y en a quand même beaucoup. Mais il y a peu qui sont, je dirais, qui ont une notoriété assise. Non, ce n'est pas une notoriété, on peut avoir une notoriété négative, comme certaines personnes cherchent de baise aujourd'hui, pour se faire suivre, mais une notoriété qui s'accompagne avec des valeurs. Et ces femmes, ce genre de femmes ne sont pas trop nombreuses. Quand on est descendu, parmi les icônes, la légende c'était Mme Catherine Zouzou Mbombo, l'icône c'était Mme Eve Bazaïba, et on a raté le spectacle de la soirée de voir cela avec l'air légende. Parce que c'était prévu que Eve Bazaïba, après que le restaurant se soit pris, dit bon, moi j'essaie de pas, je pense que c'est notre future légende, cette étoile c'est Mme Christelle Vwanga, c'est elle qui devait vous couronner. C'était en fait ça la philosophie. Donc c'est dans cette philosophie d'encourager les étoiles, dans chaque domaine. Alors, on avait plus de 25 domaines, secteurs qu'on avait sélectionnés. Et dans les secteurs qui concernaient femmes politiques, les étoiles, c'était en fait... Le jury avait porté son choix sur votre personnalité, votre remarquable personnalité. En fait, moi, je cherche le mot que je trouve. C'était sûr. Parce que dans l'histoire sociale, je connais le parcours un tout petit peu. Beaucoup n'y croyaient pas. Et chaque fois, quand je me dis, ah, salut mon ami, je dis, salut notre fierté. Parce que c'est au-delà de notre attendement. Vous avez réussi à vous imposer, à vous distinguer. D'aucuns disaient, après le débat politique, cette guerre-là va disparaître. Cette bravoure-là va disparaître. Attendez, on a un bon, on a un pied-cœur. On a un bon pied-cœur. Ce qu'on a 8 retard là. Mais je ne dirais pas que vous n'êtes pas millionnaire. Mais là où les gens se disaient, une fois là, les armes seront baissées. Au contraire, les armes continuent d'être affûtées de plus en plus. Alors, face à cela, les jurys ne pouvaient que s'incliner pour vous honorer à travers notre prix que nous allons vraiment tout à l'heure. Oh. Bravo X, le trophée du vin africain, diplôme d'excellence décerné à l'honorable Christelle Vwanga. Pour avoir répondu aux critères d'éligibilité du trophée du vin africain, Bravo X vit le procès verbal établi après la réunion du 19 décembre 2021 à Kinshasa par les membres du jury de la 7e édition de Bravo X. Avons décidé de vous attribuer ce présent diplôme, symbole d'encouragement et de gratitude de la communauté congolaise au regard de votre bravoure et de votre ingéniosité dans l'exercice de votre métier. Il fait de vous une personnalité modèle et d'exception pour notre société. Honorable, oui. On dit toujours que nul n'est prophète chez soi. On dit toujours qu'on reconnaît plus le genre ailleurs ou à l'étranger. Mais je suis doublement heureuse en ce jour, non seulement parce que j'ai été primée, mais également parce que ce sont les jeunes pratiquement de ma génération qui ont reconnu notre travail et particulièrement mon ami, celui que j'appelle mon ami. Je l'ai vu évoluer dans son organisation, les sérieux qu'il a, et je suis très émue que ça puisse venir de lui.
Et je ne saurais, je manque des mots, je cherche des mots, je manque des mots. Tout ce que je peux dire, que cette récompense soit interpellatrice, que ce soit pour moi et pour les jeunes filles qui me suivent chaque jour, les jeunes filles, les femmes qui m'invitent, les hommes aussi, qu'on sache que d'où l'on vient ne détermine pas d'où on va. Les gens m'ont vu évoluer, grandir à la télévision et beaucoup de personnes ne cessent de me dire que nous sommes sur le bon chemin et quand on reçoit des prix comme ça, peut-être qu'on allait abandonner, mais ça nous donne encore l'envie de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Je dis toujours que chaque génération est appelée à identifier sa mission, la remplir ou la trahir. Et notre génération a une mission particulière, c'est celle de relever ces pays. Et chacun de nous, certes, on ne peut pas tout faire, la même chose, non. Chacun de nous doit exceller dans son coin, doit briller dans son coin. Ce n'est que la sommation de nos efforts, la mutualisation de nos forces qui fera assez qu'on crée ce Congo fort et ce Congo nouveau. Donc je vous remercie, M. Farouk, à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Continuez. Merci. Bonne Zalaka. Ndeko nangai, nangina yeba. Tangu bino siko bo monique ba paya. Bazote ka brick. Bazote ka ciment ndam. Est-ce bon comme le ministre de l'économie? Azana ba les copier lettres na collection ba copier lettres sur Zali. Azana ba copier lettres. Azana ba copier lettres surtout. Étrangers zo ebisa OK. Ezangaité. Yo kende ko kutana ministre de l'économie na ba carrière otozoka poussière. Et loko ezalaki ezali ko bwaka maka. Biso ne to valoriser ngo. Mundela zo bwaka ngo. Ayo mona ke oh Congolais comme ko lokota ba poussière. Abenga ngoni calcaire? Non 08. 08 ba demi de chez mabanga. Ah. Banga ba ko bwaka biso to ko lokota. Là ba moni ke oh ba c'est là on est brique. Et ko bana $1. Si mukolo ya lelo poussière yango ne comment etika na $14. Économie azo ba lettre mbale belé. Azong sa réponse mon côté. Mokolo ya lobby na pays du peuple. Bino bokozate bokozate. Tokozala na sosala nos na ba brigadier juste. Kala bango yo moko. Ba na ko annoncer na tous les brigadiers. Oyo ba oya Lingwala. Barumbu, Kinshasa, Limete, Tchango Bibwa, biso nyonso tout lobby, tozo na motion ya na 7h. Na 7h du matin. Na pays du peuple. Ba ba ko na télévision te na kotina comme d'habitude to tinda na voice même sur groupe, na kotina message. Lobby na 7h, mutu nyonso tout, brigadier nyonso tout, tous les patrons brigadiers base na stade. Na pays du peuple. Na pays du peuple lobby pona ko motion ya ministère de l'économie. Ministère de l'économie a lingi biso tokota na bandako. Totikela yena ba étranger parce que mboka e bonga retambola kake bon favoriser bana mboka. Président la République bakiawa toko sunga ba loko eza biso ba petit peuple. Na biso petit peuple wana to yebite ba compagnie musonga bozalo na bandi bokolanda ba compagnie belé kangi po ba yebi ninga sa société. Muta ko na bénéfice ya saki moko. Yo matine sima fois 3 fois 2 akobete akose sumsa ndenge nini il faut kanga po yo to yebi ke yo ministre de l'économie oza protecteur na yo président Seni o azo protéger yo alors le quoi azo protéger yo biso population makase uta na po na bino fana ba place wana eza na population na votaka bino lobby na tongo to sala pour contre émotion na yo lobby tous les brigadiers surtout ba kozala wana na pays du peuple to kozala na poto no bilengo pour to telemelango to kozala na beto mbeko ko interview ndeko na ngai olobaki dossier mo ya formation au bozwaki au bino bokendaki bagna ko former pour l'état congolais à subventionner quelques commerçants ba propriété et les grandes informations formation to si formation ba vérifier mécanisme tout correct ministre national et entreprise petite et moyenne à côté mbongo utaki na banque mondiale a pesi a kiti a signé Mokonjamboka a signé mbongo qui te pour renforcer ba PME ba petite entreprise et moyenne oyo ba transformation nyonso tout na ko benga ko liste ba mama lewa ba ozelande to ba dosa débat to si formation l'équipe bien ba vérifier mécanisme surtout ministre national et entreprise petite et moyenne
azwi ba liste bato nyonso to baza na mikanda complet aye kozo bato baza même pas na misala bana kasi bandeko atete bango na liste bazwi mbongo mais na ndenge nini tozonge pas ministre provincial ya entreprise PT moyen to tunie motuna ministre lobi ye bité mais ndenge nini mbongo kokabwa na Kinshasa na vilo ya yo eleka yo naza na liste ezali awa yo somo na liste ezanga doki liste ezanga adresse place moto asaka musala ezanga mutu place akosala musala kobanga te naza siko na liste ya ba adresse alukute ezali mais tango tala liste oyo bato bako bazwi mbongo bakosala misala baza na ba adresse te esama na mboka nini mbongo bapesi yo oza na compagnie na yo ou bien briqueterie na yo ou bien restaurant na yo ezaka na adresse mais bokotia liste sans adresse tomekai kotuna balobi yo te baza ekiri na badepute baza na kati batiaki bato na bango dossier na tolobela yango te mais ngai en tant que du domaine nasaki mpe formation ya par rapport ya bapaiement oyo badocument ya biso nyonso to ekota kuna yo zwaki mbongo te tozwi mbongo te tala liste zwa liste yo mona liste ezanga adresse ilakisanga liste oyo bakopesa mutu mbongo ezanga adresse compagnie ya moto place asalaka restaurant moto place asalaka eza na adresse te esama na mboka nini oyo ezalaki bongo ministère oyo etali petite et moyen entreprise baministère oyo eza wana mpona bacongolais bacongomani mais tali nde bacongomani bakolela mais le ministre nayebi te na mboka congo makambo ngo ndenge kokende premier ministre ya mboka congo est ce que ozocontrôle baministre oyo ndenge elongo bani mpo makambo ezobima oyo esola malamu te nakomona ke biso lokola baopposant lokola bacongo biso toza wana mpona kolobelaka bana congo kolobela bacongolais makambo ozokela mboka na biso ezosala soni mpe pasi makambo ya boye lobi mokolo ya lobi bandeko na nga sangwema likambo ya mabele sangwema lobi nayebi sili bino bamama malewa bamama bandeko batekaka maki bamasalanga maki bamasalanga baverni lobi 7 heures palais du peuple bamasalanga batekaka bamama batekaka bandunda bapeti batekaka bandunda wana batambusa bamatembele babitekuto bakartier biso nyonso bamama bilanga bamama ya zando ya gambele ya matete ya kingasani 7 heures palais du peuple boya kosoutenir badepute na bino bazolobela bino baza na besoin basala message sur mokonzi ya mboka alobaki asala bacongolais bamillionnaire bacongolais yango bakomi les plus pauvres alors biso comme toza wana mpona kolobela bino tozokoalerte bino lobi 7 heures libanda ya palais du peuple ndeko na ngai congolais nyonso surtout de père et de mère pesa message asuka na bacongomani tout babruketier bakolanda yo mokolo ya lobi et puis espoir nini okopesa bango oyo bokoki korepere baterrain na bino otali caméra na biso babrigetier nyonso tu nazo koinforme bino lobi d'abord lobi so biso tu no 7 heures lobi na tongo 7 heures tokutana pa biso so tukuna pona kolo soutenir ba député na biso ndenge bako défendre biso yati ba eleze ndenge bako défendre biso na makambo etali biso mingi baki kolepa na ngai président tokomi na suka tokomi na suka te mutachaka pona via muzaka nzambe mokonzi mboka ba député na biso lobi na tongo to kita lobi biso engulupa nyonso tu o baza ba polote ba ko débrouiller kaka ba normal association de brigade to pesa na pesa ba bash ezali o za na dépôt na kobimisa lobi na tongo tokuta biso surtout kuna pays du peuple en tout cas pona ko sisa ko lobi la makambo etali biso et o ngana ko senga kaka na sengi na bino ba brigade surtout nga za défenseur na bino et défenseur na bino ko tika te to za tina suka na ba place na biso ba botoli wana ba terrain na biso ba zona stade to ko tika bango te ba konja mboka ba kolobela biso to la ndenge vision mo konti mboka lobaki to ko la vision mo konti mboka maleme ne to ko landa to kenoka maleme bango nde ba kokima. Merci bandeko, merci de Eric. Donc exemple ya libozo mbala sukate to ko sa ba descendre ba site na bino to ko tambola kitambo limité comme na kisasa to ye ba site yango nini bazui chango to ko sa il faut se préparer tout ça tourner ba comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans Mboka Congo ndeni to ko za espace libre te bandeko na ngeza ki bongo maloba ya suka ya poser Eric yo po ko landa biso message ya sensibilisation to ko sala bandeko na ngai ngonga belemi
toboyi théâtre au sommet de l'État. Toboyi qu'il y a matérialisme au sommet de l'État. Tolingi bat base un esprit managérial. Au bas on pour être tout bimana li boulou to sali. Yango to so belela, to so koloba chaque jour. To ko tikate. To so ba Jean Baptiste. Si vous connaissez Sokoya, ne to ko tika koloba. Kimi a kolonzambe, ezala mabote na bino to kutem ko malobi.